Otala nani o azana kati kuna ba noir combien bazana na kati bazana nini wana na place ba Henrietta ba 3 bana 3 noirs les 3 noirs on a ba convoquer bango maman on a congolaise ata so boza 3 congolais ba koyeba car de toute façon ba yeba ba otala bien na ba téléphone ba oyeba nana captura ki boyebi quand oyebi ba capture nyoso to salaka bango ba mona rango na ba app e bimaka nyonso kuna loko bo bosana bakomona nani azwaki photo nani atindaki epuis otinda yango via whatsapp donc oyebaki ekobima nango na facilité nyonso kobanga na yo te ekole bakosala barecherche na bango mwana na yo mpe aolonga nde baekole aza nango ebele ma ekoteya yo un jour parce que obanano kokenda na cour mpo nango bakofunda yo bakofunda yo na cour oui abana kokenda cour mpo nango te école nano ekoporte plainte école eporte nano plainte après école na biso mpe lisusu tokoporte yo mpe plainte parce que Karine asala yo eloko te soki asala yo eloko oyaka yebisa ye osalanga boye yango nalingaka yo te siko okoma kuna yo moko okoma naoka soki okoma naoka mowumbu ya kizengi wana ya kizoba wana bokenda omata kuna ya mokuse wana makambo mosusu bozwanga la légère bozwanga la légère te makambo mosusu tosala na bainternet oyo tala bandeko bomoni réseaux sociaux oyo ebebisaka via bato mpe ebongisaka via bato mokie mais bino parmi bato bavi na bino ebeba na réseaux sociaux botuni te oyo kuna alata bracelet botuni aye te ndenge akita mwa ndambu ti malembe tia kolimwa toza a mboka natangi continue na merci alors organisation eza boye adresse ya 7 rue Tritomas Watermill na bakisa boye omoni bafoto na site ya bana wana mama so oza na posa foto ozwaka foto ya mwana na yo moko soki mwana na yo aza na bato soki olingi okaptire yango epermetaka te lobake mama na kozala tie azwi capture azwi foto na telefone soit na whatsapp na ye azweli yango foto azwi yango abimisi te linda ngai soki oza na mot de passe nga na sevaka bafoto ya bana na nga eza na place moko wana elakisa o nga pe na registra foto ya bana ya mamuneti nazwaka vraiment ya ye ebele oui nazwaka et en plus bafana ya un autre détail oyo biso tozobosana mami aboya bakanga Henrietta bafoto aboya babimisa Henrietta bafoto na ye. C'est écrit noir sur noir, noir et blanc. Merci. Exactement. La barana alobaka ngona école ki bokange photo te. Merci. Bango balobaka ke te to kanga kaye ba photo te. Omoni balobaka ngo bango balobaka ke bakanga kaye ba photo te. Tala lelo. OK. Ba de école on a pe déjà tout ba fana ye. Yango na oloba voilà pourquoi na oloba ke tokofunda école. Pourquoi? Parce que Karine ayebisa bango bakanga mwana photo te po azaka star alingi te se retrouver na ba réseaux sociaux. Bango ba rassura ye. Yango na oloba ke eloko Karine akosala akofunda école. Karine pena esenga pena to sala cagnotte ya bien. La Chine cagnotte ya bien ya kopo il faut école et bolingi te Karine azombo. Il faut école dédommager Karine. Po asenga bango bakanga mwana ba photo te. Yango esenga pena ke to kangisa ta moi 20 000 euros moko bien. Karine ozo avocat ya bien afunda école ba dédommager. Bozo comprendre parce que aboya donc eloko ebimi bo nde bakangi Henrietta photo ebimi bo école yana ba problème ya grave c'est écrit kaboya ke bakanga mwana ba photo. Po ebisa bango ke mwana na azaka star alingi na été et se retrouver na réseaux sociaux. Au moins qu'on n'est se retrouver dans les réseaux sociaux. Na ba photo ya bana misusu ebimi. École les a na sérieux problème. Ya on na télé photo. Yo ba mutu moko azokoma ba photo Henrietta ezalaka déjà na réseaux sociaux. Ba olo ba photo na classe. Mbwa. Wapi yengu nzambe na ngai. Bino kozala bopwani. Est-ce que ma photo Henrietta kanga na classe bomona ngo na réseaux sociaux pwani bozala zo baboy. Hein? Ba photo bakanga baba na classe bomona ngo déjà na réseaux sociaux. Na lobby boy la Chine toko sangisa 20 000 euros. Ngana banda ba cagnotte. Et rassurez-vous moni pona Henrietta. Mama nyonso ya la Chine européenne sinon te na ndomati sur na live na ngate. Surtout bino batu bomataka ba live. Mama nyonso akopesa pona Henrietta. Mbongo wana tozela Henrietta, tozela Karine avocat. Dossier il faut qu'il y ait tribunal. Toros na obanda sikoyo. Na obanda sikoyo. Bato États-Unis botinda mbongo na zel nanga.
bato ya Canada botinda mbongo pa bafana bato ya France Fimosi akocha nini na Fimosis akocha pe ipali na ye na la chute tosala cagnotte servitude nani azanga servitude ya mama na ona tata na yo basengi yo mbongo mboka na répondre ka please bokatanga maloba te surtout so na opesa programme eloko bokatanga maloba te parce que bokimisanga fil d'idée olingo répondre ye mais okatinga maloba lokimisinga fil d'idée s'il vous plaît na opesa programme desali tokokangisa 20 000 euros omoni internet mobimba tolakisa bango kaka Karine mutazaka na bafani ba Géraldine bakotya mbongo Angelica otya mbongo Baby akotya mbongo moni biso nyonso ba tête nyonso tokotya mbongo biso tout tokotya tokokangisa 20 000 euros soko otye mbongo atekanga mbanga na place ozali so oza mobola biso nyonso toka babola te oyoki epi ngam na olobela bino na kipaka famille na nga kitoko na tindela bango mbongo donc bana droit ebisange eloko te so na ya osela mbongo nanga c'est mon argent c'est ma poche c'est mon travail j'en fais ce que je veux donc soko ocha différent o amo bola okangi mbanga place ovandi na bibia na osenga ba mama ya la Chine o ba kolinga ko participer parce que faut toujours avocat ya makasi pona Henrietta toko sala cagnotte wana na obanda ngo lelo na rocha ba PayPal respectivement bato États-Unis botinda pa na ngai bato ya Canada botinda pa bafana bato ya France na Fimosi na la Chine toujours d'attaque 4 personnes wana na o maîtriser bango bato ya Europe donc film on pesa biso bobenga ngo nini eloko botindela babilo na bino ba cash up na bino wana film on pesa biso ya ye toko sangisa mbongo wana nyonso totindeli yango Karine représenté biso avocat que la Chine ba avocat wero merci ba avocat ya Henrietta to la sabino organisation ya ba fan des arts non pas ocha wero to on va vous montrer que Karine a de fans au bimisata différenté mais col est dédommagé to zwa pena avocat makasi pour que Karine apporte école plainte Kinshasa bata Kinshasa nana zakuna na Kinshasa ngo M-Pesa tenga zala na M-Pesa nana M-Pesa ya MR cosmétique nana M-Pesa ya MR cosmétique voilà comme ça to sangisa bambongo wana do ba question na biso bafana la Chine toujours d'attaque Fimosi nangai mbongo wana nyonso to sangisa ngo je vous dis boyebi ngati na transparence na mbongo ngali ya mbongo batute depuis na bando zo la Karine mbongo depuis YouTube ça va faire tout en général na Belgique olobi motute ma page non solana ma page ok ma page Afrique mobimba botinda na M-Pesa to Orange Money to kangisa mbongo bien to luki avocat et je pense que cette fois-ci nga na solana Franco producteur ya Karine pona Henrietta pona ba image Henrietta tala eloko action to sala o cheka photo ya Henrietta na page na photo sauté na sola pa na Franco to luka mo to futa elonge Henrietta ezala déclaré to sala et côté pe juridique to sala mais oyebi que toza na 30 € na caisse o etikalaki to na 30 € je préfère que tu fungola GoFundMe na yote so GoFundMe bafana can you open your mic please GoFundMe so to say fond de caisse fond de babenga ngo fond de caisse GoFundMe bo ba no mona nde mbongo ezokota to sangisa mongo na tie komi 20 000 € to pesa pe cause ni to sangisela mbongo mineur en danger to zambongo a GoFundMe et koti to zweli Henrietta avocat a porté plainte contre école to linga avocat makasi pourquoi ba gagner Karine a gagné procès ya on to luka avocat pa ya makasi et tant to sala ngo awa na bengi ba zozote na bengi ba enete na bengi ba bolate non lobela ba chinois au basala bis non on travaille ba chinois au basala donc on a longoli moi 50 moi 70 moi 100 et longola mbongo na na quantité et longola te na kocha Angelica ocha Baby akocha Géraldine akocha obi pourquoi na osala ke bacha parce qu'il faut baya
oyo eza sous likambo te ya kovanda ya koloba te. C'est devenu très grave. Angelica, Géraldine, baby de TikTok, batete nyonso ya la Chine, torocha. Mère fashion de Nantes, torocha. Mère fa de à côté na okendo sala déjà pétition. Et net o banda action boy. Ti ba obengisa Karine. Dan non, arocha. Trop c'est trop. Et ngolo bateke po mutu ana ba fan akoma muumbu na bino te. Loko azana ba fan to lakisa bino siko kozana ba fan izaka ndenge ni. Bino bo okende bino moko. Mais ye okenda ba fan na ye. Ye biso pa to ko salele pena organisation pe ya bien. Non to banda GoFundMe, kala mingi ta. Ba fan na ordinateur déjà. To banda GoFundMe, to repesa bino GoFundMe, bo okende bo che Andia Rocha. Comme ça, tu as mbongo wana, tu as avocat ya bien. Afundi école, afundi Magali. Comme ça, Magali na école ba keba samba na Karine. Lokwa Karine ozala na avocat ya bien. Et Karine ozapi na ba témoin. La Chine mobimba ba mama oboza wana bobanda kokende ko accompagner Karine. Po bino boza ba témoin. Ba mama ya la Chine boza ba témoin. Comme ça, pour une fois dans la vie, bola ki sa non Karine na boy, bolingaki. Bola ki sa bango nyonso wana ke bazana ba fan te. Karine na ba fan physique. O ba kitara sur le terrain. Bato de abo komena moni plus de bata ba 40 personnes bo komena mboka nga na osala. Merci. Na ba na routine de la bino adresse ya esika bo kutana kombo ya Magali Mobimba tunazana ngwana ochotanga ngo. Na adresse na yanda kuna. Mboka GoFundMe te please. Why? Boy sanga GoFundMe te pourquoi na linga keza la batu ba mona. Pourquoi GoFundMe eza mabe? Que GoFundMe eza na ba intérêt belé. Ba kata mbongo ebelé. Omoni. Yeah, et puis pour obimisa mbongo na GoFundMe it's not easy. Ezala basala matata na kokota mbongo ezaka facile pour ne bima. Hein? Mboka ekozalisa ata 6 mois pour te bimisa mbongo wana. GoFundMe surtout so bokoti mbongo ebele GoFundMe akoma ngando na mbongo na bino moko akomeli bino ngando. Bon to ça la système na biso ya système na biso ka wana ya PayPal na biso na to ça ka système na biso na ezala nango bien. To ça système na biso ka ya PayPal. MoneyGram PayPal bablo misusu wana tout. Mais si ko ba fana il faut luka place mbongo ya MoneyGram yo kende MoneyGram na Maria pona ba mamo ba ebo sala la PayPal te. But we have a person already, right? Oh no. You know why I'm saying no. Alright, we're gonna talk about. Okay, we're gonna talk about. Thank you. Na privé. Na privé. Mboka s'il te plaît beta PCT pour na RO ba kutana la baron pour na ko ba msu ba ya bima ba 10 à la baron à l'obi 9h. C'est-à-dire bango so ba ko ba 8h30. Wana sikoyo na ko lo bango awa te. Oyebi pourquoi? Parce que son alobi yango awa bazozo ba okende. Wana na lobi la kaka ba mama o ba okende. Donc soko okende numéro na nga yango wana. Komela nga ka mboka na okende. Tant que le temps aussi ça live na routine de la bino sikoyo na heure na routine de la bino na kokolo bango ate. Parce que heure et dépend na Karine na loba ke na ozalana na telle heure. Nga siko na kopesa bino ke Karine na ozala wana na telle heure. Likambo to osala ngote la tola e mutu moko kitana matsala tola. Likambo to osala ngote ke tikaka to osala te. Ba simbi mwana. Kisanga. Mboka nanga naloba likambo kata oloka okataki nga kitanga kasi problème te kitanga. E mutu mususu akiti déjà. Izana matsala. Na yebi ko ba infiltrer baza. On dirait que Non mati la tolat. La tolatinda sous demande. Bino bazozo oya TikTok bino bokanisi biso awa na YouTube biso na YouTube tokotiza mbongo ebele bino so bokanisi te awa wa biso tokotiza mbongo te biso tokotiza mbongo bomona 20 000 c'est quoi biso na la Chine nda to sala makambo wana na YouTube bato baye na TikTok bazomona 20 000 boye ko yiba obo bikomela mwanza 20 000 c'est quoi na la Chine? Oh 20 000 c'est quoi?
so bamama batie ba 100 ba 50 ba 200 ba 500 bato ba 1000 baza bozobangela nini bozomona 20 000 c'est quoi ou 20 000 mbongo ebele botala nde baobanga bikomela moye wana bato bachinois wana babola ya nzala epuis bachinois ya nzala wana babola mama jidi titika na okosisa mongongo wana babola sisa mongongo no te général mboka eloko na ngai nafingaka bango yango nakitanga merci beaucoup bon rapa na ndo olia fufu na pondu na soso mpenza mpo nazwa makasi ndoki longwa nyonso boloba naobukuta mokuwa mpenza na bandeni tokokela magali ndeni sikoyo nasisi kolia nzambe simozisi nga mpa na ndimi lendi yango eso wakati akaka mbongo bakata tosala programme na privé pas de problème nalie pa soso mpe na lipili ekota ipati na mokuwa magali obika te La Chine, okouta kuna na Chine, okoya avant. nga na olongo alobi na France Ok, yeah. ozwa nini yo biye Ah, ok, c'est bon. ayaka na Chine mpe nafutaka ye mpe na omele mbondo ye afutaka yaka niveau tokobwaka bambongo mpenza tobwaka tsa 20 000 wala mpenza Eurostar akitisi batike otala na Eurostar atie batike ba 32 nga na Chine ifo nakita nalobima na Chine nazwa ye na nani na Charles de Gaulle na Eurostar basali promotion nga naoke na filme ozwanga nazwa ye na Charles de Gaulle mère filme ozwanga nakita lobi motu moko azotuna ngai ebongo yo mboka okoya mosala oyo naosala oyo ekoki oyebi degre na ndo ya kovanda nasenga mbongo mikolo nyonso nga participation na ngai yango wana nga mona tie participation en plus nazosenga kosambisa omoni organisation oyo naosala kaka ngam na kokosala yango na kati ya la Chine omoni na vandi boye chaque jour na ndo ya kosekanga kokanisa mbongo chaque jour eta mbongo wana ekoma 20 000 ngam na kose rassurer tozwa avocat oyebi te nga mpe na siko na komi rassurer tozwa avocat sikomoni mosala na osala eleki na présence bato bakenda kobenga kuna karine mboka makambo yango okoti oza na mokanda te kosa bote na yo obimisa passeport na ngai ngalingaka bétise te mboka ti kolanda babola oko omona te babola batanzala azangi place okende kotia misapi ne wana salite asimbi nye azwa kokoma awa mboka nalobi kasi ko sesela nga natiela mwana oyo mpona noko Patrick no Patrick barate nga fana tiela ngo sala biso nani priorité nga aza apeli nakosala western no beria western ouria mais oza na Belgique te mama Nanouche na Belgique mais na Belgique tu peux faire aussi wero non, c'est juste wero. Bon, faut na expliquer autrement parce que ngana koma obanga biloko wana banga ba na kenga ye na ba compte na banga ba na kenga chance mwana mta sauva ngai na koma obanga ba compte wana makasi uzano na raison na koma ka obia ke ria obia virement na sali comme na sali virement ou bien na ke western ou bien ni banki wana koma ko banga banga ba na kenga mbongo na biboye na bandeli programme tu peux faire aussi les virements, c'est pas grave, il y a trouver ma solution pour la virement. En plus pe zela nanu zela na ebite so na koko solo na franco pona a lancer ni ya opération bino photo pesa bino pa kanda makasi bino fona pia bino pa kanda il faut na solo na franco a lancer na nuba polo Henrietta a me ko lancer on tonto ko kende to la taper te singa te soto si photo somba nino il faut to so mukolo to ba des amu kusemboka dans production parce que biso to que lundi te mais tant boto kendo tika Karine na nini to ko la taper polo Henrietta te ba te ka ngo déjà oui $20. Eza $20 apana. Mon général, la baronne azaka nango na ndako, la baronne azana ba polo abanda oteka na ndako. Mais est-ce qu'on peut teka 30? Fona tuna no mami Moi 30. Boza to beta no calcul no ya 30. Ba polo ba za combien?
po ezaka 20 euro naotyela bino ngo ya bomona naotyela bino mami akoyaka wa tochange kaka bilambaka wana kaka tokolongola bilamba bofuti sur place Ah oui, hein, c'est une idée aussi, Mboka. Fois 10 esali 2000 6000 tosomba bapolo Mboka, benga na omena. tochange kaka wana polo ekoso omoni kaka wana mokolo ofo boke otika bolaki polo Eko bazoloba tala ndenge batie bango su na kati ya nzungu tondima. tokosomba bapolo polo 20 polo eza 20 bozala na tindela bino nalakisa bino place batekaka bapolo en henriette balobi tokendako na tribunal oyo mosu akomi 100 bolata yango na tribunal oui oza bafana henriette bolata yango na tribunal bapolo wana eza bapolo ya tribunal tokosomba ntango tokosala cagnotte tokopesa mbongo na nko ya mbongo atata na yo to eza mbongo ya mamano te tokopesa mbongo wana na nko de deux Karine oya na bapolo mokolo ya tribunal aoteka bapolo wana polo yango bachinois basombi naosola naokende ya chombo na producteur ya Karine henriette azala na bapolo ti bozala nalakisa bino bozela aza nango oyo tosala mpona anniversaire ezali Mboka eza comme ça bosilika pa makasi mpona omona ondire topia bino kanda te omoni yango te fimu ngalinga to bosilika makasi wana baosilika te ezela nzela naotyela bango eloko ematisa bango mafuta zela Mboka bozalaki ozwa polo Ta mutu moko akomi ya bino pa bozwaka kishimbu yango serie bebe tozwa yango maa makasi tozwaka yango mpenza o serie moko tika kozala chino eza na baavantage ebele okota da lola yayanga nasengaka bino bademande d'emploi boya tokota kishinois boboyaka bongo bebe toada na garantie ya 50% ya lola kozalaka chino komela biso motema mabe boye ndenge nini yango yaka na demande d'emploi tokotisa o bebe so komi chinois oada na 50% ya okota lola ozo imagine siko so yo na famille mbaboza ba chinois c'est que yo na famille boada la ba 50% ya okota lola atika en tout cas pas na lié soso na kanda mama oyo aza na nigeria wana lataka apolo kamutangolaka tambolaka na wakati bon boya botala place toya kosomba polo bino ti moko mosusu tokosutuka bokomisi Karine millionnaire ezaka likolo na bino po bafingi biso su nous on n'aura rien à perdre nous on va acheter on s'en fout on n'aura rien à perdre bino moko mosusu bokolamuka bokomisi Karine wana millionnaire bon la Chine mukotoke tribunal bapolo yango la Baronne Store boyebi nazaka ngai nazaka directrice ya marketing ya marque ya Karine c'est-à-dire que ngai nalobelaka Karine on dirait produit Karine a produit na biso donc naza na kati ya équipe ya production ya Karine naza directrice ya marketing ya marque ya Karine marque Karine eza nini la Baronne Store Karine azalaka na store arana store boza tokota na Google so betika la Baronne Store na Google omona store ya Karine Mokonzi store ngolo ba magasin aza na boutique en ligne bato boyebaki te bino ti Karine okoma millionnaire na misu na bino nde bokoyeba la Baronne Store yango oyo bomona kuna likolo bakomi la Baronne Store bomoni polo Henrietta yango wana ezoleka polo Henrietta uti oleka boza nalakisa bino oyo eza baproduit na biso Karine est notre produit donc je parle de Karine Mokonzi parce qu'elle est notre produit naza directrice ya marketing ya marque ya Karine bon nalakisa bino bafoto biso tokosomba ya Henrietta yango bozela ekozala mabe te mokolo yango mabe eza prix yango eyindi okokosomba ya noir
to ya pembe bapolo tosomba yango bosali ka bien te nzambe na nganga pe franco yo mono ndire depuis achanga directrice bato basombaka te bosali ka bien bosomba comme ça franco pa sepela ke toteki bosali ka bien polo ya Henrietta yango nde tokolata tokende le tribunal ok na la Baronne Store yango wana so beti na Google la Baronne Store ekobima polo ya Henrietta yango yo dès que tokoma prêt yango nde tokolata ngalinga boy Imboka, dans la vie il faut être opportuniste. Les opportunités maman opportunité mbongo babe zapi ndeti boy franco bisanga bravo tu as bien fait publicité au borbo kelanga boa ba flair ok maramba kitoko te maramba kitoko makasi so ba polo ata sans isombami na ko bisa franco kuna ke non likola makambo Henrietta toteki bino bosali kitoko makasi na sepe na bino makasi na dossier on to bandi pour bando permettre nga sikona ko sali la kapé publicité ya la Baronne Store ba polo misusu pe zali mais mingi autre kosomba et kozala nde siko ya Henrietta ok la Baronne Store ya ngoyo opérationnel déjà nazo ke dana solana franco afungula ba vente surtout ba vente ya ba polo ya Henrietta et fungwa déjà comme ça osombi otindelinga preuve osombi otindelinga preuve bomoni dossier aboy ngalinga dossier aboy pourquoi parce que toroteka when there's drama we can sell ngalinga aboy bozali bien comme ça tant tokene na tribunal ba mona ke tolati polo ya Henrietta biso to ba opportuniste nga sepeli na ngai ya maga oseka bien na makambo osali la tola ye na banda ko luka nde place to like ça que Henrietta za star ya solo ya tokoteka ba polo toko profiter te na tindela la tola ni mais na mona azate bino boloba na minoko bosa mbongo te biso tokangisa $20,000 ya avocat elikona ngo toteka ba polo poto like sabino ka bomoni na guerre bino bo bénéficier de l'autre côté la tola tina demande te la tola tina demande aye momoni biso toteka connexion te Mboka. Bonsoir Mboka, bonsoir la chaîne. Bonsoir maman Sarah. Bonsoir ma Sarah. Nayebi so épisode nini yango na raté nazoyoka kaka nazalaki libanda mpenza makasi nayebi te na raté épisode orate épisode zana lakiso épisode ya maga tovandi kaka boye ye mutu alobaka ke miye azalaka te photo ya Henrietta na classe ayo olakisa ngo na réseaux sociaux photo ya Henrietta na classe classe ya Henrietta sikoyo eloni elekani omoni na Belgique la délation ndeni yango na olinga na expliquer bazaka na ba site o ba pesaka ba parents pour balakisa ke mwana za bien bakanga ba photo ba pesaka ba parents site na code donc pokota ya école mama moko avazalaka kuna mwana na yatanga na Henrietta ye mutu azwi site ya école na code apesi Magali kandi azwi ba photo Henrietta te Magali azazoba Magali atanga te na ndimita apesi site na code capturer les apesi nde ba photo ye mtapie ba photo bapesi ye photo batindeli ye bapesi ye ba photo ayebisa bino ngo boyoki batindeli ye photo wana yango batindeli sikoyo Magali aye nango aposte na réseaux sociaux sikoyo porter plainte Karine a ucholeka Karine a très et puis plainte ne ya kitoko photo na ene longi ne moko nenga olakisa ngo plainte ne ya kitoko ane loko wangana te ya kitoko makasi na téléphone na ye ane loko wangana te suka na plainte yango biso sikoyo la tola tobandi sikoyo organisation ya cagnotte tozokangisa 20 000 €. Na 20 000 € tokangisa ela na mboka avant na tozonga na tokoma na cagnotte ebandaki ezali problème nini ti bokoma na place wana kaleson papa le mukadia papa le
mokadi ya papa le oyo ye moko abimisaki bato baposte te yango nde problème la tolo on dira azwi appel ye ma mutu aye na mokadi ya mobali na ye lilaka aza kosala live sikoyo ekomeli o biso papa nga mpe na kosimba ya maga bienvenu lokola olingaki kaka bosamba kasi mais sikoyo na kosamba yango abino biso tokosala Karine Cagnotte tokokanisela ye 20 000 euros et puis bokosamba na bapolo ya Henrietta na nzoto ya bachinois po biso sikoyo tokoteka omoni na olakisa opena ko omoni na la Chine bomata bokita elo nyonso boyela Karine osela ombo tokoteka bapolo ya Henrietta omoni ka semaine nyonso bino bokende osamba nga na ovanda na internet na oteka bapolo ya Henrietta. Mais ça, c'est une bonne idée. Hein? Bon, ma contribution, nous, surtout au Sombara Polo. Hein? C'est comme ça? Ok, au Sombi Polo. Te, bafana, toko contribuer pour la batanisika. Toko contribuer. Mais, ok. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Parce que Somba Polo, Polo, ça, on 20 euros. Ton maman, n'a nous, je te l'ai dit, on paye ça 500. Si comment ok, c'est vrai, c'est ça. Boka biso makasi oka mongala penza mutabandundu mongala biso non c'est boka zala mongala yaza mutabandundu oyo ya bakongo te yaza mutabandundu oyo ya mai ndombe bato mai ndombe baya bangala boka songeli kanga mama nanusho meke opesa ata yo mo mama nanush biso toyoki somme ya 500 tovanda nie mère mina kuti bokomona bato ba $1000 bakoya bata 1000 nga nayebi bapapa ba 1000 bazali mais mama nanush epa parti ko bako opesa 1000 bongo kiti susu na 500 ndeni na ba 500,000 wapi te obai 1000 mais nga mona yo oui olobai 1000 nga pe na yo moni mana nanush pesa non mama nanush bako opesa 1000 emerasi tikangali olobaki 1000 mais olobaki eloko sali emerese mama emerasi nabi magali eloko asali nzambe apambola ye magali nzambe apambola o vraiment nzambe ayoki bapriere na biso to banoloba eloko nini tuma koko osala ya grave tozoluka yango magali nzambe apambola yo limbisanga bafana nga na réfléchir ntango booloba omoni magali te maza mayele te aza zuba omoni ndenge alobaka ndenge bande koposa semaine oyo nyonso banda babotoli Karine babotoli mwana Karine mwana baomona su Karine okestika mwana na ekole te boye mama wana tema aye mpe aza bete ka loko aye magali asaleli ye capture abi te mwana wana azali mpe yanga namonaka yaka classe akutu bafoto nango peut-être atindeli ye comme quoi alakisa presse. Maman Émérance. Non, ça n'a rien à voir. Non, oui, ça n'a rien à voir, mais. Mais on a live, alors que Karine a boudaye. Oui, nayebi. Mais si on nazo contredit, nazo d'accord na bino. Na lobi peut-être ye le cause ma elite. Peut-être tes aboumoté. Ok. Penza pour que asala en état harcèlement yango mama wana tole na mwana dafka na bloqué yo soki eza yo etalinga est-ce que nga pande na abona koza muta magali mboka koloka te mais bisi oyoka ya biso eza yo etali yo po bamoni tozi yo mwa miniti moke kilibi na bino na ya na ngai te bino na ya na ngai te ebandi na kiti pardon otikela na mama emerance nanga timo yango nasali yo nini yango ininga boye likambo nini ntongo nazwi para yo komi bandi mama okiti okende azala kasi bazokitiselo bakili bikuna ngai na kimaka na ngai bamakambo na bino so ebobandi Patrick aye mutu mo fo akita na mata Patrick nga blokana nga mutema ekoma nango mokuse nazwaki apele mboka nazwaki apele na ngai naloba histoire nini abandi ekobeta ti akoma apresente biso photo en état yango ndayelaki aza na nyonso ndenge aza wana ye aza na nyonso azolakisa botala na koyela bino na manto ya mwana toyebi mpe te biti yango azolakisela eza nini mer fa ya koloba soki alokuta bozokela kobondela eza clair c'est que de là s'il vous plaît boyoka mpe te oh là là
Maman bato Sarah baoloba Loba. batuta na koloba comme ça nga mpe naloba chevauchement bongo na kokoloba te Bokanga ba micro vraiment. eza clair na école ya Henrietta eza na congolaise moko azali Aza, si. donc école eza nango kosamba te. Karine a porté école plainte. Il faut porter école plainte. Déjà, nalandi ba propos na olobi ke Karine alobaka na bango bakanga mwana ba photo te. Eza droit na ye. École et désobéir na ba propos o mama na mwana boyaki. Vi na ye aza star aboyi mwana na ye azala exposé. Après okanga mwana ba abokangi mwana ba photo, après okanga mwana ba photo bozwi lisusu. Bochango na site. Après avoir coaché, eza koute que muta télécharger non. Eza penza mutu na kati école aza congolaise mutazali. Et ana mutasala en école aza congolaise azali. Donc Karine il faut poursuivre dans l'école parce que sera poursuivre école avec un bon avocat, école wane o dédommager makasi pona longa mwana na la tola. Yango ndo moninga na ye kosala cagnotte tokangisa 20 000 euros Karine azwa avocat ya bien ponga mwana komi exposé comment mutu aloba déjà olakisa na manto ya mwana donc c'est que mutu wana ya congolaise asala akuna akanga yeta ba photo oui akanga yeta ba photo Karine il faut funda ndenge Magali alobaka ke école ba rieta azwaka ba rendez-vous na camarade ne wana sala akuna je crois donc eza na congolaise mo aza wana non eza mama wana bo comprendre te mama wana mutayebisaka Magali baya na privé dès le premier jour ntango arita bandaka classe mama wana mata ayebisa ye Magali ayebisa ye yaka na privé tosola nyonso bakoma bacamarade na mama wana mutamemaki ye kuna na école mama wana mutasala nyonso mama wana aza na mwana na ye atanga akuna eza mama wana bakobima bango nyonso ezala mama ezala nani on s'en fout nous notre problème ekobima yango Karine ya reporté mutu Karine a reporté école plainte esili école ate baza kuna bawangana te parce que école ntango eporte plainte baomema batelefone na bango na mbila bakoyeba photo wana euti wapi ekobima nango ye moko nanu mama mwana aza na photo wana ya mwana na ye te école bongo mais étranger mutu azolakisa yango na live mwana aza en danger bakolesele mwana eloko ya mabe na école il faut porter école plainte aza mpe na bana mindele mosusu areta fana na bana mindele mosusu na bana bilonga bana misusu ebimi faut porter plainte, faut porter école plainte parce que école il fallait qu'il ait protégé elonga mwana ya batu parce que l'école attendait bazala wana neti nganga na loba ke mwana nga ko ke ba sortir ba école te ça principe na pesa donc faut batali sortir moyen donc bango ba okene na bis batiki eti no yo zoye okay na lata comme ça soka na kati live na bimi na chambre donc bon continuer koloba wako etuloba nga lata kuna na zada na mwa mboka na loba kota ba photo école epesaka nini au formulaire mpona ko remplir mami andimaki bakanga mwana ba photo mais ba publier nde yango te ezalaka bongo la pekisa aboya aboyaki ayebisa ye bango mpe poko aboya te po bakanga bongo batya na site na bango osala emani andimaki asinyaki aboya mama yo yoka teleka loba na live aboya comprendre te mama aloba makambo solo mami aloba makambo omoni bafoto batyaka na bakotya ete mais oyo wana ezalaka bapesaka biso mpona kotala journée ya mwana nao comment eleki baactivité nini asalaki okai te ntango akendaka alobi balakisaki baactivité nyonso ya reta asalaka na mwana moko boye bafandaka na coin okai te alobaki yango alobaki balakisaki yango oui donc totalaka yango chaque jour parent nyonso akendaka kotala activité nini mwana asalaki na école tokendaka kuna biso nyonso baparent totala yango na kati ya site wana ocomprendre mais nde bopublie na réseaux sociaux te bopublie na réseaux sociaux te wana eza interdit même nga mpe bana mpe baza bongo bataka na basite na bango batyaka basite na bango mais bapublie na réseaux sociaux te wana nde eza interdit c'est ça. Bonsoir la famille. Biso en Belgique, c'est strictement interdit. Photo ya mwana ekoya na cahier de vie na ye. Ekoya jamais na site moko quelconque.
en Belgique, c'est strictement interdit. Tant que c'est la moine inscription, bah copier son fiche, bah droit à l'image. On signer papier. Ceux qui autorisés, bah quand moi nos photos, bah sur les panneaux ou pas. Si moi quelque part, bah la journée à moi en Belgique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Il y a des sociopathes, nani, kotaka, na ba site ya bongo pour repérer bana. Pour repérer bana. Alors, c'est strictement interdit. Strictement interdit. Sauf on signe de leurs photos, on signe de la vidéo, la photo de classe. Au moins, la cahier de vie à moi, tchaka historique à moi. Peut-être maman na kanyeli magali ba photo na cahier de vie à moi na ye atindele sera côté na site c'est faux en zoité. Donc même pas pour la kelamba na lingi na ba chinois. Bino. En zoité so côté na site en zoité pour en Belgique ba pekisa yango. Nicolas marque makama marque di trou ba pekisa ba makamona nyonso. C'est que maman a quand une photo na cahier de vie à moi dans mon corps. Maman c'est la Flandre ezala fait ça formulaire. Yo moko o rempli. Ya on a lobby formulaire moi la ba pesa ngo biso nyonso étendu à Belgique. Oui, dans la zone de bataille, ce qui photo ya Arieta et se trouver na site wana, c'est que mami andimaki pour battre atala ka basi maman Karina Salia kolobate aboye biloko wana par exemple nga bazo Karina boya to yokale na loba nazo yebiso ke bakangi photo na cahier de vie à moi na moko bakanga wana cahier de vie te bafani na sebe ba osakala bana miso non eza cahier de vie mère tala photo na bien eza cahier de vie à moi na nga c'est non maman c'est tala photo na bien eza na cahier de vie te eza photo euti na téléphone bana na bafani na sebe maman na kendaki le amoni kidiba moko ba maîtresse akangi photo te akangi photo te aziongo vraiment na site ba parents aziongo na site ba tshaka bana boye posana ke le mwana nani Henrietta azana na garderie nana bandi classe ya classe dans la garderie, on a droit à ce site-là pour les parents. Et le classe Jojo. Oui. Dans la garderie, donc la garderie, on a droit à ça. Si tu en es zalaka, les parents te la journée à banane kaka. Et puis na kata garderie caméra zala wana. Soka kangi photo ba oyiba ko mona ya zoka mwana ba tu photo. Maman ba kombolaka. Non, maman c'est lundi ozala na maman c'est école pendingue kweya te école pe kolinge kweya te maman yo zala Belgique ozala na ozala te mais na pesa na mbongo na nga na je ba tuna kamombo te madame susu poza za Belgique na kweya ki na je nous fracasser ma mère ça yebi na je no robukana OK na otina na nga na bina ozela ka muto akopesa ya Belgique na kopesa parce que harcèlement leki pour la coordination de biso osaka na so matata si topesa ka na bopete oh 1 tu vas te retrouver tout seul ndenge ndekola à se retrouver tout seul devant le tribunal ne place au comprendre on dit que zoba bozana ngoza familial izoba azaka mayele te azaki zengi omonenge balukeli ye non asali bien kaka parce que bato balobete kara aomona ngo aninga batya eka bazobete kara olinga batya oka maintenant totye yoka sikoyo ozwi sikoyo omoni Magali cette fois-ci omoni bato nyonso à la Chine bazala na sur place bakokende tokoyokana makambo nini tokoloba kuna liboso pa mbila tokoyokana yo mema bakombata yeso bakombata na tshaki fota mwana bato kuna baki ofunda boya boke kotika muta kwa kotika kozala te même kizengi ya mama ozoba ya mama apesi yo photo molaso mama wana ye akoya kutu ta kotalo na minta so bisa Magali pona nini ochango
Et memeli na ye moko ko memeli da problème. Ko yeba ke bako yeba bango nani mutabimisi photo wana. Bako yeba ngo. Bako yeba. Basaka 3 noirs na kata classe et le 3 noirs wana ezani ni arrêta na 2 noirs. Donc le 2 wana ba mama bango bako yeba, bako bengisa bango. Bako bengisa bango et puis bako wanga na te parce que ekoyeba oyeba nani a capturer ki. Nyonso te tikala na kata site wana. Ba yeba nani a capturer ba photo. Nanya sali boy. Au moins sur save photo et signalera bango que un tel a save photo. Et signalera bango na app na bango. Bon lo bana bino. Mama Sarah, totikeli yo maloba mama. Botiki na bino koloba. Topesi priorité na Mama Sarah te. Totikele Mama Sarah loba. Ye comme aza musika. Ye aza kona na la Chine toujours te. Baza en Chine kuna. Mwana mulinga. Oh, ça va. Too much sexy. Mapasa. Mama bapasa. Mama silikoni. Ilikuwa mwana popi. Mama silikoni. Mboka opa James awalinga lisusu bobi matin. Wana wa invité oka na coin wana na coin. What did you put double push up? What did you put? Is it double push up? Double push up Sundeni. It's nice. I like it. Faut changer le loco noir na se. Non, soutif ya soutif à noir pour mon. Non, boy, soutif on a péké na bien. Et bien parce qu'elle est tout en noir, oui, et ça bien bien. Moses. Et que bien. Ça va t'es? Nalatika ça pas ta talent. Oh, pas de boké sur restaurant. Parce que mboka tele ma pe. Baby ke ngala et ba na chocolat mais na chocolaté. Chocolaté Les anges pour moi quoi moulai. Et les ngape luketo pe mukie, luketo umbwa mukia. Deve ser ngana serra mon quoi moi mukie boé. Na bouton boza na cha bouton. Bashiro aussi bakangi yo kati fo saka oba mo balingi. Mboka